Lobi na fandi yo moko yebika du jour au jour photo ça il a vraiment internet parce qu'il y a des bisaka matière. Na kota na tala boye maneke a comme si ko baluke la Koffi Olomide mo pao na quartier latin moi na ya kota te. Courage, audacité, pouvoir oh maneke a kozwa. Mutu lokola Koffi Olomide mo pao o biso to yebi ata légende ta musique à RDC. Attends minimum respect maneke na ngote. Courage na kozwa ngo wapi. Na ibsaka yo que likambo manikie na yanjora na prince heko kende musika te. Pourquoi manikie abebisaka toujours vraiment azo ganga na internet mwana eloko to beta lisole za ya mwana ya prince aza bébé te prévenez que ye moko manikie akoko gérer prince te ata mokete ba vivra ka chacun pour soi Dieu pour tous eloko esangisa biso ka ezanda kuna ebite soki prince a vivra ka na mama bango romona prince wana c'est à vérifier donc kota na makambo ba tu penza na muzindo te parce que toi banzambe te mais lelo eloko zo kamusanga mutuna na répondre yo maniki azanani eza mutuno bato ebele bazo se poser question nga nana bakata ata misato ya identité ya vinanga carte ya musala no salo nana ngo mibale carte ya musala mususu nazala nango nana ngo moko so zwinga na carte te ozwanga na carte mususu so zwinga na carte te ozwanga na carte mususu nana identification mani keso to lingi to identifier na internet to ko identifier en tant que qui yombinga na zomi tuna mutuna analyste pour n'appel quoi zate journaliste Jean-Marie Kasamba yebi ponga Jean-Marie Kasamba yebinga animatrice Jean-Marie Kasamba yebi te blogueuse en tout cas akota banda wapi na chaîne nini parce que ngana yamba manike aloba akota na YouTube po ba ser moko ya internet après babi ya kokufwa ba yebisa ye ke olobara bien pour famille ya babi ya babanda ko chai mal à l'aise aleka na TV ka ndenge za ka internet ba o chai mikomo sa star azo leka ndenge bazo maltraiter ye ndenge ale nde ba si apoto balobi oloba bien bando leka na be mission banda ko loba etikala bongo est-ce que zo pesa manike droit à dénigrer Koffi da cité wana désolé kelanga est-ce que zo pesa manike droit à simba Koffi? Non. C'est bien sûr, Manike c'est une mère. Azo défendre les droits à moi nanaye. Dans quelle façon? Quelle manière? Et moi noto ko beta li solo. Nana na leki nanga, nana baleki nanga. Aurélie, oyebine ozawana. Soko sali mabe na minute, c'est que yo moko yebi mabe osali. Vraiment. Muto pa koloba ke to kamwa ka ba parents na ye aza ignorant. Parce que ça minerte. Prince maniki a ko beta tolo na internet. Prince maniki a ko dénigrer Koffi Olomide. Aza minerte. Aza garçon déjà bota. Aza garçon déjà responsable. Aza garçon déjà yabana. Aza déjà papa. Bonjour, bonsoir, ça dépend à Herbe Kozwa. Occasion à Kolanda vidéo na biso oyo. C'est bien moi la vôtre. Aurélie Vangoul, la maman des garçons capables. Autrement dit, la mbingazor de la presse ndebo misana kobenga ngai. Na émission na biso baibakenda sango na profité na souhaité nous déjà bienvenue. Na émission na biso baibakenda sango. Merci na beaucoup tips sur banda kuna bino santu photo beta porte. Tous ensemble na maman Judith Kalanga toujours na ye elongo. Tout ça n'est pas analysé, mais comme la biso na toile et tout ça là qui pour y aller au bac bien à Manuel Rapenda y a mon abosembo y a mon mikolo na zo linga mingi na zala na patron de la chaîne pour appeler la makambo kaka ndenge zalaka dossier à passer na biso lité ya kanda refoulé na poto to éviter qu'est-ce qui s'est passé na ngambo koto e indi e baby mabe manike na Koffi to yebité ezani ni juste trouvez que on a ma Judith Peka ensemble que dossier oya makambo mona maniki oyo
et qui ne tient pas et qui ne moulaïté ma Judith azaki prophétesse lelo tozomona e yindi mabe donc notre tient be yindi bongo et pelinde moto mokile nge kufa siko lo zokamisa Aurélie Vangu eza nini courage audacité maneki azui akene ko telemela mutu lokola Koffi Olomide o biso toyebi kaza légende ya musique ya RDC a telemela ye alobaki mwana na ye aoki kobeta na orchestre ya Koffi te quartier latin lobaki ne pas faire golo o ya fingaka ensemble na mama Judith Kalanga tokolobela yango a longue et à large akomanula on pendant de bouyer bibino mkonde mama Judith manula yango avant ça mama Judith malongo bana pesi na mbote na ba étoile nyonso ba abonné à JK Télé News sans oublier notre papa Joseph Magloire wana Kati Allemande futur député en tout cas mon grand frère abonné munene ya chaîne Nabiso Papa d'Elvis El Sacero. Bambote belé bisika bozali Dinastar en tout cas bambote belé fabo semaine de fongwe la plateau parce que nzo kama lobezo matanga makasi ma dita lobelango déjà bien avant fabo semaine de fongwe la biso plateau côté la biso jusqu'à de la presse Maman Judith Kalanga bonne santé Aurélie Vangu la maman garçon merci beaucoup pour na koya lisusu kaka na plateau na biso ya JK Télévision kala te beaucoup monde ekozala décorer autrement plateau na biso ya JK Télévision ekozala décorer autrement soki to silisimo masolo ya miketo za nango na se donc plateau na biso ekozala vraiment décorer autrement merci beaucoup ma chérie na ndengo ya mbinga lisusu na banalise na biso toujours ya baibakenda sango babi baibakenda sango nde makambo oboyi osali mokili na okandenge na lobaka na émission na ngai to lobela nyonso kuna to lobaka nyonso to bombaka eloko moko te kaka ndenge ezalaka na lobi na bandaka bongo te na bandaka mbote na ba vrai ya JK ba obasalaka JK azala wana nazomona mbala moko sponsor na biso a côté na porte à JK Delmo transfert d'argent Kinshasa Congo central Lubumbashi Mbujimai Mbongo Aurélie ozana muto azana poto alobi na kotindelo na western te na otindelo wapite ya keka pesi bango na mbongo mukie awa na Kinshasa ba pesi o te tata mosi na biso na Lubumbashi zobela makasi ya pesi kula Lubumbashi ba pesi mba moko donc à côté le matin obeta te bango baza wana ba beti porte na JK TV News merci na bino wana nazomona mama Mireille Kadima lo sako na yo parce que opesi biso confiance tokobebi sango te vie d'Elvis El Sacero Yaya Baleki Abiyo zaleki nanga kati rena dire mon vieux wana tokolo bango na coulisse Mama Elodie Mama Banebele Fondation Femme Utile toujours debout merci beaucoup JDK Mopao Soda Poto Losako na o koti na liste ya ba vrai parce que Judith abwaka mabanga pamba te soka bwaki seke Mama BBC Kamata Bez je suis à toi ma chérie. OK maman Judith Kalanga JK de la presse tu vois qu'il se sous makambo ngana obengo na minto ngana obengo comme prophétesse ce que il faut tout nanga pona nini oyebi kendo benga nga JK de la presse ça langa bien en tout cas kala ka bongo JK de la presse oyo kotanga ba simsa nga mupamba ba patron na za JK de la presse pardon en tout cas maman Judith Kalanga JK de la presse na ko benga musakoli musakoli sakoli ni yango musakola kili kambo moko dernièrement sur na landi bien une semaine et demie ou 2 semaines ato beta kili sola manika a OK Sakingai ngala kanga malubulu baka makasi makambo ya mani kina mwane oyo dossier oyo ekokende musika te nobi na fandi yo moko yebika du jour au jour photo ça ila kamo internet parce que yango de bisaka biso matière na kota na tala boye mani ke akomi so ko balukela Koffi Olomide mopao na quartier latin mwana ya kota te courage audacité pouvoir mani ke akozwa mutu lokola Koffi Olomide mopao au biso toyebi ata légende ya musique ya RDC ata minimum respect manika nango te courage ala kozwango wapi. Merci beaucoup ma chérie na mutuno lobi wana na pesi mbote na boss papi Abed na Swede babenganga na telefone balobi mejika bilo msusu lobaka ozaka ndoki to ozaka prophétesse omoni avoir ya momo ya koleka loba na yebisa bango baya kosa émission na yebisi bango bomoni après live ya Penel bozela toza a internet eninga na pe fanda kimia Mike Kalamba ya bima loba biso moko to sentir mere loba na yebisa kayo que
likambo manikie na yanjora na prince ekokende musika te. Pourquoi? Manikie abebisaka toujours. Vraiment. Azoganga na internet. Mwana eloko to beta lisolo eza ya mwana. Ya prince aza bébé te. Prévenez que ye moko manikie akoko gérer prince te. Atamukete. Ba vivra ka chacun pour soi, Dieu pour tous. Eloko esangisa biso ka ezanda kuna. Ebite so ki prince vivra ka na mama bango. Romona prince wana c'est à vérifier. Donc kokota na makamba batu penza na muzindo te parce que to abanzambe te. Mais lelo eloko zo kamusanga mutuna na répondre yo. Maniki azanani. Eza mutuno batu ebele. Bazo se poser question. Nga nana bakata ata misato ya identité avinanga. Carte ya musala no salo nana ngo mibale. Carte ya musala mususu nazala nango nana ngo moko. So zwinga na carte te ozwanga na carte mususu. So zwinga na carte te ozwanga na carte mususu nana identification. Mani keso to lingi to identifier na internet to ko identifier en tant que qui. Yombinga na zomi tuna mutuna. Analyste pour n'appel quoi zate. Journaliste. Jean-Marie Kasamba yebi pour nga Jean-Marie Kasamba yebinga. Animatrice. Jean-Marie Kasamba yebi ete. Blogueuse. En tout cas. Akota banda wapi. Na chaîne nini. Parce que nga na yamba manike. Manike aloba akota na YouTube pour ba ser moko ya internet après babi akokufwa. Ba yebisa ye ki olobara bien. Pour famille ya babi ya babanda ko chai mal à l'aise. Aleka na TV ka ndenge za ka ba internet ba o chai micro moi sa star. Azo le ka ndenge bazo maltraiter ye ndenge ale nde ba sa poto balobi oloba bien bando le ka na be mission banda ko loba. Etikala bongo. Est-ce que zo pesa manike droit à dénigrer Kofi? Da cité wana désolé kelanga. Est-ce que zo pesa manike droit à Simba Kofi? Non. C'est bien sûr, Manike c'est une mère. Azo défendre les droits à moi nanaye. Dans quelle façon? Quelle manière? Et moi noto ko beta li solo. Nana na leki nanga, nana baleki nanga. Aurélie, oyebi ndenge oza wana? Soko osali mabe na minute, c'est que yo moko yebi mabe osali. Vraiment. Muto pa koloba ke to kamwaka ba parents na ye aza ignorant. Parce que oza minerte. Nyoso oyo zo sala na minute oyo oyebi. Oyebi ya bien, oyebi ya mabe. Nini eza malamu pona nga? Yo moko ndenge oza wana oyebi ke na minute mobali ono vivre na aza bien te. Mais nazo zaneka po apesa ngambo. Yo moko. Yo za mwana 13 ans te ya 14 ans te. Prince maniki ako beta tolo na internet. Prince maniki ako dénigrer ko fiolomide. Aza minerte. Aza garçon déjà bota. Aza garçon déjà responsable. Aza garçon déjà ya bana. Aza déjà papa. Parents déjà. Kabalisolo. Oh yo ko beta li solo. Do lingo bima producteur ya mwana na yo. Moyeni. Et li solo banda kala. Si je ne me trompe pas, ceux qui abonnés à étoile na biso toza bango zela moko babi akufi entre 2014 et 2015. Si je me souviens bien, c'est 2014. Prenez 2014 ou 2020. Combien d'années? Babi atika ki album nanzela akufa ki nangola. Il fallait que moi na ya produire yango. A produire ki yango? Suite à quoi? Oyo ba scène toko mona lelo. Alobi mwana na kokota na quartier latin parce que babi akufi na quartier latin azaki ne lembote. Non, babi akufi na quartier latin azaki ne lembote. So que ça ba musicien o ba sala ba kombo na ba quartier latin azaki babia. Mais ba mema ba vi na bango mabe. Vous comprenez? Ba mema ba vi na bango na mabe. Prévane akufa ki na ngola. Azaki mwana mobala akendaki koluka. Akendaki koluka c'est bien. Mais bamaki ba vina bango ndenge ba fali ba fandisi ba vina bango lelo te. Ba mema ba vina bango nde ba innocent ba fandisi ba vina bango te. Ba musicien ya kilelo nde ba iko corriger génération akala. Ba musicien nyoso ya kala o ba yembe pa Kofi baza wapi. Fali a rotelema te. Baza wapi.
badindama na poto bakoma ba Mario nyonso wana bakopesa Kofi Forte po amemaki yo na poto okimi po sheri moko babanda kokrake abando tindelo ba $1000 ntango okomi na poto obi Kofi apesa bino eloko te kima ntango okomi okoma osukolele ba sous-vêtement likolo nango ya regle azwi makolo atie na kit yo zwi bamakila wana otie na kantine osande nini yo komukanda te okovivre na nsima na ye soki ye abimi nda ye kolesa yo abita namonaki bodi ya kitoko bodi wana okolata ka jour bokobima na ye soki okobima te yo wama ya mosala mais semulu olambi yango pete semulu olambi yango kitoko te en même temps ozalaki star toyebaki yo mokili mobimba nde carrière bango basali mais carrière ya bamusicien ya lelo quand même bakofungolaka miso bamusicien babimaki bakimaki nani Fabregas baza wapi bakomi bibemba poto yesu ok ma Judith Kalanga esala pasi esala mawa mani kebi na ngata yo moko toyebaka fonction na ye te aza chroniqueuse aza analyste aza nani eyebanaka te akeso plus fort kokende kodénigrer Kofi Olomide boye en face eza mawa pe pasi makasi to clore non te to kangino un peu parenthèse to fongola ngo sima ma Judith Kalanga pastorité ya kanda na poto barifule. Merci beaucoup ma chérie nga nalingaka bêtise te nalinga kutoko sa sujet ote nalinga bêtise te mais ça actualité te au monde déjà avant to bande émission na boyaki hebisa ki Aurélie ko poser nga question na te parce que na ba kiza ba bêtise na regretter makazi ngana benga ke héritier parce que na ibi héritier yeza ko yeba te ke na ibi ya boyete na ya ko yeba boyete na ibi héritier pasteur lite akanda afungwa mindenge mutu nyonso afungwa maka afungwa mindenge Aurélie Vangula mama garçon lelo komone komo beta mana poto epa ya JDK mopao abina sepela rande Aurélie Vangula sala bémission afungwa mindenge jika komone komo beta mapa partout ya soki mutu alingi afungwa mabakanga kaete me ko sala kofungwa mana yo tindo na mabete eloko ebetamaki ya nango base onga na benga base salite base ma Judith ngolo bana bisoni pasteur ite akanda za refu nalingaka koanalyser eloko ya bien eloko nga na moni ke mutu abeti yango mabe nalinga te parce que lite akanda déjà za na moto na ye toyebi te azalaki wapi bien sûr asali soki 1 mois soki 3 mois azala alisuti amona na te toyebi te akenda wapi akendaki poto po ba misu bakomi kosala ndenge nini akei poto po mondele a considérer yo akena no poto afanja ta 3 semaines azongi avimbisi passeport akeli susu azongi 3e fois mondele moya boyelo ezate donc ezaka tango zo koma na ambassade bwembala mo bacheli yo caché pona ni babiki okendaka ozongaka donc okendaka oza déjà moto okenda kosaba ba faire ata 4e fois oke otikalili libela biso nyonso toyebi ke lite ya poto alimwaki mais alimwaki te azalaki na bo babilo moko babanda kobwaka aotinda bato bazotia mais na mbala moko boye lite ya poto ka le même jour abimi boye lite ya kanda plutôt je m'excuse ba étoile na biso abimeli kabo to mona ka na aéroport ba refoulé et puis azolela et loko ce pesinga passe pesinga kanda omoni tango bosala ka scénario il faut bo informer ka bato baza tout autour na bino bien yo kosala scénario bato baza tout autour na yo scénario ya mawa bato siko ba pembe no ba koseka yo place revesaki parce que nga soki actualité yé avant na ya kolobela ngo na analyse kango c'est pour cela nga na simba touche na analyse te déjà lelo na bienga mi ata na 4 chaînes à télévision pour na sala analyse ya makambo ezo kotambola ya pasteur Marcelo na Moïse Mbi na mwasi na ye na sa ba analyse ya makambo ebele siko ma Judith jika to zwa makambo ni pasteur lite ya kanda c'est dibez a refoulé to ezaka base no c'est dibez ma chérie rien que dibez elo ngasko na boyi yango wana do bunga ki pozonga na actualité faut créer moi eloko moko ba créer ngona ba petit na ye ba petit na pe toyeba na bango a créer eloko na ya leki a créer eloko na ba petit simi pe prévaner lo bia kota ki na ba miniature bato belé prévaner ke bato ba msu ba salela ke ba live
prévenez bato musu bakenda kotele po ba encourager, c'est du faux, c'est du baise a réussir yango parce que abimeli mbala moko apesi makambo, c'est du baise. Pourquoi faire ça? Pour quelle intention? Pour gagner nini? Pour gagner nini? C'est du baise. Yo za déjà na makambo omoni baise wana place ekoti ya deni. Omoni makambo ba baise place ekoti ya deni. Ya deni akobima na baise moko bona na makambo ya deni na koti garage. Ya deni a koti garage YouTube etikali ka place eza bino ba journaliste bo banda ko kende tongo poka yo moko yakawa mami to kangama na batu boko botoke bokanga malisi bo kende pa ya deni ya koti la biso matière Judith tena ozela bino bokanga maboko matière ekotaka na ngambu na moi Judith Kalanga siko elo mo esaninga pasi tango lobi mamba ba bezwana pourquoi mutu nyonso oza star musicien comédien ezati biso ba chroniqueuse soki kaka sali moi ton ayokana te moi malili mo ekoti poison en actualité alukamo bezi mon point eza mopepe baye nango sika o ba wera basala te ya mopepe baye nango sika o ba jibe basala na bezo basala te siko ba jibe basala ba bezi moko boeme o mundela lo bakame c'est du wow c'est formidable. Mais c'est extraordinaire. Vraiment. Oh, na ebite soki eza na mutu pona na zate. Oko salaka na Congo. Bezo jibe na wera son basala. Bakisa muke ya King Kester. Kwa mambo. Bakisa muke ye. Po yepe aningisa sa de martyr. Mais yana beze moko te. Siko yango na lobaka. Prévenez ba mi fandela na bakoe na bango po batalaka bana bezi moko te bakosala o ekolongola kiwera bana bezi moko te kosala o ekolongola kijibe mpiana po batu wana bakotisa batu na bamabele batu wana batu bachana bambeli ba famille kabwana bandako ebukama batu bateka lupangu po ngambo wana batu ajibe ngambo batu awera de préférence pour te fondre na kimelo lupango sani etekama papa na ngamoko Gilbert Mandazaki moi je dis Kalanga et pas na biso zaki siège yawe ya maison mère na Nord Kivu. En tout cas moi je dis Kalanga tous on a non kana dossier à Maniké qui s'injora et puis le petit prince dossier wana ndezoki na bien que des prophètes kali kambwana dossier ndenge zokinde pour na ma Judith Kalanga au mona ngosundeni ministère sous prophétie mususu. Merci beaucoup ma chérie. Dossier ndenge zokinde na koye bisamani ke boye aza mama na minute oyo kandenge na lobela kai toka libosoke yazokende kolala ya lo quoi fleur ebimi un certain moment ça ani elali makasa o ebimaki ekwei makasa mususu sali nini eboti ba prince eza ba makasa se boti ye abimaki azokende kolala ndenge moko nanga ndenge moko na mama wana ndenge moko na tantine wana asaboti posoko boti quel que soit ton âge yaya considère toi que tu es une maman voilà ya maman parce que c'est la naissance na mulongwa ba mama oza parce que oza na mutu moko abenga ko mama ato boya ya bengo mama bengo yaya na coulisse abenga ko mama ata na miso bato boya ki abengo mama mais na coulisse abenga ko mama pour ça maman bota au PC naissance donc en tant que maman abongisa avenir ya prince prince nda boko la ba petit oya mike na monaki poza déjà na mwa bana na ye je crois ba 12 ba 10 13 akoboko lela bango soki ya venir ebongi akobokola likambu ya venir ya mwana ya discussion internet te vraiment sur les autres misanga pourquoi tout ya Maniki et les kila biso ka internet il ka internet parce que Maniki azaka poussé par les gens ezana bateau ba poussaka Maniki à aucun jour oui oyoka ma Elodie toza na événement moko boye salema le 29 poto pangu sabi soli ya bana ya bao ba para ba mama na bango ba kufa na matadi kibala ma Judith to ana besoin ya présence na oyo ki appelle nanga ezate ke ma Judith to ana besoin fingela biso mutu mobo parce que bayibi ke carré wana eza ya mafinga te carré wana na buzo be ekota te mais si ko pose à la femme utile carré wana ndeto okota
so côté linga na zala femme utile et utilisable na okota mais pour na zala femme hygiénique et jeté désolé okota te ezaka okota te yango mona bato ebele bakotaka na porte ya maniki aza utilisé mais bato wana bakota na ndenga banalise pour attaquer moto moboye mais ba stopper na ndenga ko sauver vie ya mwana na ye parce que na minute to ko beta li solo ya vie ya mwana avenir ya lobby mais prince azali sous mwana te prince aza adulte ayebi oye za malamu tam sumani kaza la prince ana boîte de nuit tam sumani kaza la prince ana chérie na osepela tam sumani kaza la prince a diriger vie na ye comme il faut mais manika aya na TV afa croire biso kaza mama walinga bongsa benite manika tikala kondima nani faire te lelo ondima mwana na kende pas faire kokamo totika distraction manika concentre-toi sur l'avenir de ton enfant concentre-toi sur l'avenir de ton fils c'est très important plus que ozo ya ko faire quoi biso na TV boko ma place moko bo fanda bo sang sa venir tozomona déjà yanjora bien concentré répétition boye oui yanjora soka bimie pas kofi ezana ndenge na ye bamsu balobi abimi pour na prince bakali wana za makamna bango rien à voir yanjora bima combien de fois pas kofi mutazong sakaya zalaka azala te ce qui yanjora lelo abimi et pas ya kofi ce n'est pas un problème et puis ndenge yozo kende nango boy yoza si faire onzima prince kende pa na yoza si kofi nani fallait okende prince kende pa na soit bo organiser bima orchestre ngo sko yo moko mama ne faut ya producteur c'est ce qui s'attend que vous obligez beaucoup de na orchestre oye ko fula ye asala kombo polo bilobi passa la carrière na ye lokola bawata lokola on a lobaka musicien préféré nanga Inonsbi mutoto agoma le sako donc lokola bango basa ba carrière na bango popo lelo soto obeta li solo Inonsbi ezapo azaki na ba parents ba fanda babi petit oyo yende à venir na biso lelo à travers nos famille na bango nyonso zo ba position yaya ya Inonsbi tokolo baza parmi ba réalisateur ya Afrique a réussir vie na ye Inonsbi ou pas yaya na olala nzala te yaya ya Inonsbi aza parmi ba arrangeur de son ya Afrique ba réussir va vie na bango yaya Inonsbi aza parmi ba manager na carrière de en matière de na Afrique omoni ke ba carrière ba réussir ko tracer ba vie na bango pourquoi bazaki na bazana ba parents ba banda ko orienter bango ti lelo orchestre wana soki ezo fanda eza grâce à famille na orientation ya ba parents on a sponsor moi je dis kalanga ba sponsor bazui bango po bango mo ba fanti makambu yo fanti makambu te sponsor yo sa ko boni ba sponsor bazui na jika po ba moni ke jika ça va ndenge jika banda ko tepa na 2021 2020 muto akoka ko approcher il fallait jika misala po ba sponsor ba ya ok, bah, je vais te dire que tu fais une parenthèse à Mouké. Wenge musique à 4x4 le 30 juin concert. Est-ce que le concert wana est causal na récite parce que tu as dit que si ba panzana kala biso ba oko tu na yoka lisola wenge ya koyoka na tika la vivre yango te. Olo ke panzana kala. Mutu ko ma dena ba okambu na ye, ba vie na ye. Le 30 juin, ba obet lebso concert. Moi je dis que concert wana c'est non yo et cause na récite ou soit et cause à la na ebite thème ya concert on ezali noza na idée nango te boli bisanga ba étoile na biso mais to yebi biso nyonso bosangani kaka bosangani selon bato bazolo ba ke wenge musique 4x4 ezozonga babanda kobeta musique d'ensemble ndenge bazalaka wana eza distraction côté wana nazopesa pe gouvernement na biso na ministère ya culture ya faute makasi parce que nyonso wana ekobimeza mbongo alibenga l'état biso toko kufa kanzala lipa eko pondaka mbongo eko bimaka malembe kuna nde ebimi lisolo ya wazeko ana kofi ba ko solola ka boye wazeko ayebisaka biso te yena kofi ba ko solola te ba kofaka tili na lola mais na kamwe na mopanzi bo lokwa lisolo ya lome ebetamaki ba fandi peza ba ko beta litoi na litoi oreli vangunga na kokendenga na kozwa 10,000 te yo kozwa 20,000 avye na ngatika po lisolo lome ebetami wazeka ti siko ko kima media po ebete mutuna wana ekolanda ye
likambo wana ya likambo mosolo akoboya pe ba point de presse ça te ya likambo mosolo so na komi na masolo ya série na lingana loba na lingalo ebimisanga ya likambo ya mosolo ebimaki yango gouvernement na biso akojwaka na makanisi na bango po bato wana basi basala ba succès yango na lobi ete soki ya na bato bakobetaka lisolo ya base eza bato kwa bato wenge nde bango bakobeta base basala vede daleneya okoleka na veni sur YouTube basala base sur YouTube okuti 100 personnes depuis batelemaki wera asalaki boyena jibe babengi bango te batuni bango te likolo nango bitumbe bimi bambeli bimi wana nde base salema oyo bakosala biso le 30 loba po basepesa misu na biso fachi pe bimisi mwa mbongo mais mwa mbongo wana falaki bapesa balibane bakosala biso mwa mapa bakitela bango pe ketasi ya farine po evimbisa biso po lipa bon et soit mbongo wana ebima et sauver milimo bato kolala na este o nyoso wana eza distraction soki ko réussir wana ezali cuisine na bango bango bayebi o bazosala et ko réussir parce que mutu na mutu asali mbongo na ye soki mutu azaki na poto akenda poto ya 20 ans andimi azonga na Kinshasa seki aza bien assuré hotel na ye nyoso ya ye poche na ye vimba eloba nango ya jasa vimba ngana kokonda na kopasuka kana kolobelaka bango toleka. Ok, merci beaucoup. Ma Judith Kalanga, na moni na jio moi temps aller au pays na jouer au penda temps. Pourquoi mina biso na suka mot de la fin par rapport à l'analyse na biso to sali lelo. Merci Aurélie Vangu ma chérie, mot de la fin nanga eza ya koloba boye. Na kotala manike, le quoi to beta ki lisolo ya manike, na kotala manike na beaucoup c'est na le bete manike oza mama. Tika komikosa. Soutenir moi na yo partout bisika kokende, pas kofi et pas wapi. Soutenir ye. Lité akanda nenga na benga ke prince. Bien sûr, yo a leader. Pour son appeler ce star, c'est trop dire na Mathieu Makas. Wa leader. Mais leader a se comporte à bon côté. Ozaki kana besoin ro benga ka 3 personnes boya na sina zongi kin. Be monsieur zongi bakambo epesami. Mais bo robeti wana ya solo pesi no makambo parce que nga pe na chaki ona miniature. Mais ils a passé. Et bani nango biso bakolo bambiaka toyebi déjà qu'ils a baisse. Rien à dire. Merci na ba sponsor nanga, merci na obalinga kajika, merci na papa Joseph Magloire, merci na ba vrai ya jika. Olingi okota na groupe WhatsApp ya ba vrai ya jika. Donne-moi ton numéro directement au se trouver na groupe ya ba vrai ya jika. Kuna on partage, kuna on commente, kuna on like, kuna on envoie. Je vous adore. Merci. Ok, maman Judith Kalanga, Juka de la presse, la maman des anges adorables. Merci beaucoup pour notre temps yo disposé pour tout ça na yo analyse yo. N'y habité prochainement pour les lobo qui Jika azaki prophète la fois passée. Les lois Manueli na bokebi mingi. Merci beaucoup à toi Juka. Par là to komi na suka émission na biso ba kenda sango pona lelo nyambela kibino. Moi si muneno akinda sango alobela bengi la patron na temena bengi Jika de la presse bon mais ça n'est bon ba bi simplicité de ça là qui muto a évolué muto en continu na otala na sima caméra na zomona Fabrice Mande a pris sa position le 6 juin Kalaté Fabrice Mande joyeux anniversaire d'avance pour nayo le 6 juin Fabrice Mande a pris sa position je salue mon réalisateur l'ingénieur Issa Mwamba Feli, le nouveau riche, l'homme qui n'a pas problème d'argent. Il y a un problème à dépenser. 100 $, c'est quoi? Sans oublier Clarisse Van, ma tante chérie de London City, Bambo Tebele. Joyeux anniversaire à toi, Gauthier, soit dilemme. Mobile Amandé, fois Pembe, place aux alliés. Longévité, progrès, réussite, tous les bonheurs du monde. On te souhaite aujourd'hui, Balandinion, Soya, Juka Télé News, Ngana Linga, Binoming. Ceux qui viennent besoin tenga relevant na kosala musala te bo continuer ko s'abonner awa bo s'abonner massivement opposition ça ko partager mes émissions na biso oyo liker commenter kaka ndenge zalaka d'ici là portez-vous bien et bye bye à la prochaine.